Te bana okizala te. Bana okizali. Non. Vous avez un moteur vous avez une capacité à renforcer Manda Chante par rapport à l'expérience non. Manda Chante ali misa bana okite. Manda Chante ali musicien ya wenge. Ko regretter bana okikomi ya bana mike. Non, on va me qu'est-ce que vous mona. Tempo, ils pas Manda Chante mon koloti. Mais na lobby Manda Chante benazali. Oui, azali chanteur bon chanteur na lubango ya bon chanteur mais na nifa bana okite. Mais elo na senga na Manda Chante soka kucha kombo fondation Lutumba. Bon mo ja ozala avantage. Nani? Hein? Nani? Hein? Nani? Te mutu no no raisonner. Mais kombo ya bana okite ya munene. Ngaso yebi go yemba te na so yebi go yemba te. Donc viatika la pena donc so ya na bana mkosoka so ba pesa ki fere. Enge aliwa. Wana ngana ngana beta. So na tala ki niveau autre ngato kende lango po Manda sur la grand chanteur mais donc neti ba balazai ba masuwa ba nini to beta onde. Mais là comme ka ba kisho zo na télévision. Oh. Bana OK. Papa atikela kinga. Bana atikela ko zedu pa. Abize bo pa. Bana OK salaki et c'est le pango ya 4 personnes. Mais tel que yo a vu les caliboso. C'est ça bana. Na regeta ti bobeta sur le fombona juna. Comprendre? Bobeta masolo na te. Pourquoi? Parce que vérité les qui m'a face. Non, juna c'est le niveau na bango te, il faut respecter salaka. Même quand le fombo to tengi bo lem sumo sa na nani. Bana bakabona na juna. Juna ki combien de voyages? Azu tu ba musique ta jujua. Baki Cameroun, bazungi ya Kenya, baki ya Tanzania, baki ya Zambie. Kasi yo mjori batiga ki orchestre, mais voyager peut-être après ça. C'est quoi mutawa tanga ça nete. Nilo zutela na ba film chouche na ko ba kombote, pourquoi ko binisa ba musicien na ba danseuse na ba caléchon. Ako binisa ba danseuse na ba caléchon pourquoi? Viens mukolo ndengi wana. Clip mutwana mutata mukolo aiba mbasali. Aza mukolo me aiba kama sali. Me aza na bana. Donc ça melaka noa mekala o dimenwa. Asa na bloka bala. Beta musique bien papa. Beta musique bien ba nzimna kitoko sala ki. So na basiri na yo ana ko binisa ba tuna ba kaleso pamba. Oui ba ça ba danseuse ba ko bina mo iloko moko boye. Hein? Ba ko la te mo iloko mo me kaleso ya pamba. Pe mutanga zo abalisi njoto na ye na simani nyo zo pesa ye tata zo beta maboko. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Pour vous offrir bien plus qu'un flat hôtel et faire connaître la nouvelle expérience, Orideso Commercial Kinshasa à travers l'Afrique centrale écrit une nouvelle page de notre histoire. Un service de rénovation sans équivalent, conjuguant dans une même dynamique plusieurs offres d'exception. Flat Hotel avec de chambres de luxe, supérieures et exclusives, répondant aux normes internationales, Orideso est un palace iconique. Restaurant au menu exceptionnel, muni-salle de conférence qui dévance les attentes d'une clientèle toujours exigeante. Boutique d'habillement au tempo et à la mode. Orideso Commercial Kinshasa vous garantit le meilleur tarif pour vos frais et transferts d'argent avec une agence sur mesure et professionnelle. Aussi pour vos frais maritimes Paris-Kinshasa, Orideso, c'est aussi le commerce général. Vous voulez savourer l'ambiance de la capitale Kinshasa? Pas de panique, Orideso met à votre disposition un transport permanent de l'aéroport de Njili jusqu'à votre destination par réservation. Orideso, c'est aussi l'assistance voyage touristique et d'affaires. Orideso est à Kinshasa sur l'avenue d'Ibaya, Awitz, quartier Matongé, dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible.
Pour tout contact à Kinshasa, plus 243 99 83 253 26 81 97 38 612. En Angola, plus 244 92 34 14 471. À Paris, plus 33 75 128 21 63. Réseau commercial Kinshasa, toujours avec une longueur d'avance. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bienvenue chez Congo Mokeli Télévision, spécialement dans Historique Culturel. Aujourd'hui, je reçois pour vous pour la 1e fois, lui c'est Blaise Mbonda Nkosi. Balobi moko le doyen, donc na kati ya masolo ya musique. Oh bana ok, oh wenge, il est passé par tout ça. Donc le tozo zoyer pour la 1e fois. D'ailleurs, il est en train de faire son entrée. Un instant, Blaise Mbonda, il fait son entrée. Donc, nous allons l'accueillir ensemble avec vous. Mesdames, messieurs, notre invité est là. Assis, bien assis. Blaise Mbonda Nkosi. Yemoko, le lion. Il y a un makam. Bien. Namakasi ya Doudou Makole. Ah, il y a un zambété Doudou Makole. Makole. Yem tazo salangati nakata Paris. Doudou Makolo nem dans ça là. Yende do mamne so Doudou Makolo. Tina osala album nanga ya wenge ya Mbonda do yem dans ça là yango. Le karaté bazo so singa na Mbonda. Ya bana kitambo bo sepela mingi batata mwasi grâce à Doudou Makole yem tazo pesa babiloko wana na Samabi. Wana batu nanga déjà bango to soutenir banzembo ya tata mwasi. Et ce bima karaté boyoka yango. OK. En fait Blaise Mbonda parcours quand même vision zalaki wenge bana OK Lolo Joski Kambokuta bon parmi les 4 administrateurs déjà il y a auto kende to c'est le administrateur Moko Makoso. Mais Makoso pas comme un homme d'affaires hein? Non. Na musique homme d'affaires tout le monde a un homme d'affaires. Oh Kofi OJB on a un homme d'affaires. Oui mais on va homme d'affaires oui mais baza en activité sur le plan musical contrairement à Makoso azali bazo betati na poto. Bazo beta. Makoso azali ba orchestre za na poto ba chakembo baza kuna ba elba ba velo kombe ba nzinga ngole ba aribofano le orchestre za complet. Donc ce truc complet à part donc ngai tulazangi na ve obakei. Donc mais yo zaliti. Mais yo ce qu'on veut que yo za na Congo Yaona lobi. Yo za na Congo. Yaona lobi. Bana OK pezali na Congo te. Bana OK zalati. Bana OK zali. Non. Bozaka ne motema mabe bozana incapacité ya okende okutana na bambu ko renforcer manda chante par rapport à expérience na bino. Manda chante ali misaba na okite. Manda chante ali musicien ya wenge. Aujina wenge. Sema mtu solo masolo ya manda neto yangina ina wenge. Toko solo masolo ya manda te o ya bana OK. Ponga na betina ya bana OK te. Tu vois la minute ce que bossa vision ça ni plus que non. Vision ya ni sala na biso ezali boy. Orchestre bana OK za na poto. OK. Donc Makoso azoya bazoya avec bachakembo ba elba bon tu azoya kalani tu azoya. Na matama avec je suis incapable ya. Non, ça il faut titer na mission na sengi na l'état. Ba boy ko yate. Oh bon za capacité so bien na monte pour ba hôtel non, bazana yango mais na makaso e Joski aziba na force Joski sala na mboka oyo. Même Makoso wana. Mais les autres sont toujours bêta ba chaîne les autres sont bêta musique. Mais ba comme go bunga musique pour les autres ba faire na ba soutenir. Le gars tu tient la film ko Makoso. Faut te soutenir, Congo peut soutenir. Bana OK zero que sa présidence, zero que c'était bana OK zero que c'était non, ba senga ba billet pour ba senga ki non. Zero que c'est la présidence. Banda Mobutu. Ba ya quitté. Ya on a le bim. Banda Mobutu reconnaître que quand même ya on a le bim. Banda Mobutu bana OK même voyage nango. Banda Mobutu, bana OK jazz. C'est comme bana OK. Donc mutano soutenir Mobutu. Mobutu zata? Bon, c'est quoi Mobutu zata? Ya on de senga ki. Mais Mobutu yebi orchestre munene ya Congo. Ils allaient bana OK. Ils allaient orchestre la présidence. Bana OK ils allaient orchestre c'était non mutu moko bo ba keka ba betili concerté. Tous
tous les présidents au Congo sur baye ba orchestre no ya bango bana oke tout l'orchestre ya président sur Congo et Afrique à en Europe o bango ma ministre ya Europe bango banani do bana oke mais là comme go regretter bana oke comme ya bana mike na on mona mke sko zo mona tempo ils a pas mandat chante mon koloti mais na lobby manda chante benazali oui azali chanteur a bon chanteur na lubango a bon chanteur mais na nifa bana okete comprendre donc ce guerrier salamaki pa vie mais ata vira na mabele er montango soki pena bato wana muka funguli miso abi mais na bomi orchestre kusuba te kombo vini ko kufa Beiriche bazali bakoko mtu azobunda ne bakolo lupango te bato azobunda bakoko na bakoko bato azobunda na bana oke wana bakoko mtu azobunda mezali bana oke te o nyoso oke azolo kombo ya bana oke kombo ya bana oke pour vient talaki leader ya bana oke comprendre mais bana oke ezali oyo ya biso oyo salaki na kin ezali fondation Lutumba so bon ngaba il sabino clair via tra comme fondation Lutumba loko la via qui leader ya bana oke abi non batozo benga bana oke comme petit kaka fondation Lutumba bana oke tout ça na bato bati mona jezali tant de fondation Lutumba vers mon kuta no bude ba ngala ko betana bana mikite et moi no bude premier concert ya bana oke de betaka via ngaka te mutaye biango aimé vedawa honoré tous les bateaux na bana kité ta de sali bana oke wana on a tangi bango wana na fondation Lutumba na bana oke te po bana oke kana li nini te na kutaki basali kombo bana oke na ini na chemo mais na fondation Lutumba na sali comme fondateur. OK. Peut-être je peux c'est une idée. Non. Ah tout chaka bana oke via habiter. Bana oke baninga omona kaka lokola ya bango kaka. Na chango fondation Lutumba. Son problème est na musique bana oke ndingi ya bana oke. Mais lokola kombo ya vie azalaka leader ya bana oke président bato zo bengi kaka. OK. En fait image ya fondation zo mona na teka ya bana oke dominé. Mais elo na senga na manda chante soka kucha kombo fondation Lutumba. Omonja ko sala avantage. Nani? Ah? Nani? Ah? Nani? Te mutu nyoso ndo raisonner. Mais kombo ya bana oke ya munene. Bato atiki kombo wana na ebisi yo. Sote bato loka ba velo kombe, ba dia to lukoki. Hein? Ba dawa ba vendinga uzuma te zo sala biete ba jwana ba zo regretter ma bien pona kumba bana oke yango mona ki makosa bi non il faut projet na ezanini par rapport ya bana OK parce qu'on a mis administrateur officiel ouais tikalina mikanda ezaye je crois d'ailleurs représentant qui ba mikanda ngo banda kana isaki yo mukubolo singa na robo ngabi makamune se même pas passeport na biso oye tonda ya kalanios et la rapana même ya yimo vie oya fondation Lutumba ndem mutazoka on mutasimba ba fonda oya ba passeport na biso ezalaki ya fondation Lutumba mais ya bana OK mutazoka nyos tous les passeport et la rapa ya makoso na mikananos ba signer les 4 administrateurs tout makoso mutazala ma voyage nous tout ça makoso mutazala ba yo salé combien de voyage la voix de la salle belle 50 en tout cas la compter la salle belle petit passeport et tourner juste deuxième passeport na Keba Kenya Tanzanie Uganda na Kenya Cameroun na Angola na Poto la salle belle. Qu'est-ce qui s'est passé Blaise Mbonda malgré bela ba voyage il y a beaucoup de musiciens bah tika la non qu'est-ce qui a fait que Blaise Mbonda tika raté pour y Moussala Moussala bon moi ba on to tika na poto ba Moussala Blaise makoso tika na poto ba Moussala non bango vie makoso problème na ezali nini likambu ya famille administrateur wana bangi na makambu na bango 4 obiso to yebite no makambu wana yemu mtu fia yebi
atikalaki mpona nini comprendre mais atikalaki te makoso ane na fondation Lutumba Blaise Monda pas une capacité il y a refanda na poto pe ayaka na ye comme les autres mais pourquoi yo kozonga aussi longtemps que avec les Africains surtout na orchestre na biso assurance ezala na ngo penate non biso kozonga na ngai assurance yange salaki ezala nini alors ndeki to solo laki toki na contrat il y a 10 ans naba OK naba producteur 10 ans après non t'as de zonga qui fallait poto ça te soko kei so c'est déjà 6 mois 7 mois bata poto mo bayo comprendre ba mo bayo do poto zali okei oyena no kisasa omona so mdo di poto ninga bato ya otondela ke hein bato tara uti poto ndenge za pekuna so tu tikin to ke poto fumo na bato ya kotala yo comprendre donc ezalaki ndenge wana donc so bobeti miziki po tokendaki biso kenda na visa Schengen so tuna okese ebele na Congo mutazo visa Schengen bokoyibona ngo baokesa bakonte po visa Schengen wana bapesa ngo papa bate ozomona donc bavantage eza ebele donc ekosala erreur producteur na biso Pierre Monzale tant que je qui ce va porter un navire via 4 contrats zombren mais tu sais qui c'est tu kozonga les sous même fondation de Tumbo tongo na poto contrat yaki ni ngole kaki pour que epesate bon et là les kaki sur makasi tu comme une vision o yanga navire pour ma somme de nos navire simaro batozo ganga ngana ke richa vesi maronga ke richa vesi mabalo puta bite biso maso nyongo boso vie o mukile yebite na lobby ya ona zo tuna waki richa vesi marubo ndo so ane nini yo boso na otuninga bien est-ce que vesi maro ndenga na zalaki président na ngai papa na ngai via pesa randa quoi ah bon na yolo et pas mbole na ndako suka kuna mdano fanda tu mama mbola za visa azali quel est une mambole 1h 2h du matin tu la mouinga na vie toujours solo la faire aussi les guitares 1h viens répéter viens vivre ça Blaise boule na ngezana mambole maswe kona la teba ebeti yewana maswe kona na mokili pe maswe bungi yo na katsa londende ngana libongo na leli yo mbole mama comme on est Jeanne Mbole wana mwasi na ye mwasi ya vie Jeanne Mbole OK pour bazali mbale Hélène Kelani na Jeanne Mbole comprendre toujours que sur la maso sabina nga Blaise aussi faut agir moko poto oui ve bon donc il a dit non ba jeune o jozo betana ba on fondation Lutumba soto meki ta okufa so meki ko kena bango ngal je kufa ndina te soki na meki na ko piquer crise bo ba oyate mais maman a biso ko betela bango te pour mutula mutolo kwa kima na beti pour faire ça na ko azana de casser soki contraire ndenge goya na ovanger na yo tu suis ba chacun bon ba elba ba nze mona to sali kuna to bimisa album na biso na katilo mbongo na yo po yo poluka vi na yo pona ndenge oyedaki nga pona bana ba jeune ya lelo OK poto aki atikali mais ali oya longwa poto ozonga kisasa na mboko yo ya bukwa na makabu te so yo kinde timuta uti poto yo kako bache ministre bache PDG ni ya yao karabu non mais so kutinga pena quand même na santé il faut féliciter quand même ba saoudi na mona ça va il faut féliciter mingi ba watu wa poto mingi bakatala comprendre donc nzambe ninginga banda Blaise Monda ayana Congo azonga Congo voyage à Suka ça date de quelle année voyage nanga Suka na ko sala
Kabila Joseph Kabila tanga ina et là qui n'a pas 2000 au Cameroun je crois bien sur la bourse notée 2017 2016 on est au Cameroun na Douala. OK. Le voyage nangai oyo ngaba longola ngate pour na respect balongola na ko c'était so tu même JB ya webso papa chéri so yo longola ko desko yo mutu moko zo ko appartenir à combien d'orchestre non parce que pour na ko contacter contrat mususu na orchestre moko il faut katana o wana sko yo katana te ngai accumuler ngai na vie so qui na même moi sinanga so qui na zo vivre na ayebi déjà que na bambanda pe bokata te ya on a bino ngana en tout cas tous les mois sur à qui dans vivre nanga na le bisaka na soani très bien comprendre pour relation avec nyonso et les gina bolingo comprendre donc bolingo ngo yango na relation ngo le seul bi relation ezo kana bolingo comprendre donc le ko lo baté lo ko ngana yé to bana le souté et to boya na le bisé souté non na bete ko masula winga wate ba jibe ba wera ba nini c'est de bete ngote mais est-ce que on vient acteur au kumofanda ndako moko na madame na Mbole et bano le kandedi qu'est-ce qui a fait ce que on makuna non omoni maman Mbole aza mama nanga soki na longwa kuna parce que mena mimona kisiko na ngina bima comprendre sungana na so na ndende na mwasi na ngai donc maman Mbole amoni ngana kila na mwasi na kati amoje za biete eza respecté pour fils Maroza ali grand frère ata papa nanga ko ba dolo ba ba héritier ya solo ba ko ya héritier na lukuta na musera muziki pauvre ti dernièrement avant à que les poteaux awa ba yena wuli tafar birone wuli tafar na no gonjus chauffeur na yi birone ona tiré na kisi wana ah bon azaki moko ba ki ebele ba tu super ki wana ba tilisait mais bon il y a bon refusalité ah il y a bon refusalité menga na yeba ite na ba tu ba dinga na ba tu ba dinga ngate ba kwa mais pour ni faire nga blaze mais est-ce que tu witi mais nza bazo thérapie bi on mais so yini mono sengra na sunga ute pour grâce nanga bdelo ki ba musicien wana o bazo ganga lelo ba télévision vu les cas télévision le bana recruter ba musicien famille on les caté donc grâce nanga ne équipe fondation le tout bezali mais là comme ka ba ki chose la télévision oh bana OK papa atikela kinga bana atikela ko zebu pa amze bo pa bana OK salaki et c'est le pango il y a 4 personnes mais tant que yo avi les caliboso c'est ça bana OK ceux de l'ongli 4 personnes so Jésus ba diato ba lokombe ba nzinga ngolo ba tu na OK jazz so bo benga bana ba aribo fano ba njuzi na drum bugo benga mo manani ba aribo fano bango ba beti na aribo fano na gamia er mo na rapena nani aribo fano to benga naka tuna aribo fano mo suna passe ye tuna to so bena ko passe ye tuna ba miseo ba beta na bana ko ye ba ata mako mo kem de bi fondation le tumba ezali ya makoso ko ya makoso a utaka poto aye tanga ya kasi musena sala abetera ni et pas vient naït on prend aye bi ça on ga no fondation le tuma misali bana OK do bakoko ya ozomona do bana OK fallait ça kada bakoko mais ce qui le musu aye le biono manda chante peut faire là qui est batu na ngami na batwa mais atikila ki ça le pas monter atikila le bonini est-ce que frère quoi atikila ki tumba OK jazz alors bon le tumba atikila faut et les 4 signer contrat na bango ezali on met ba uzulu bakombo ya bana OK siko so ba le mo ko so lo bibo na ni tanga ko ya lo bibo na ngi mutu na kombo ya bana OK bokata yango donc sous ça Blaise Bendeza que
Comme bana OK ça va utiliser kaka et pas na bino ba doyen ya non muta uta ki banda ya ko s'approprier to muta muta ba qui vision na bien quand même à orienter bana OK. De ce n'est pas comme bana OK ça exclusivité. Non. Bon, comme wana elle va souvenir belé na kati na ngai. OK. Comment tu vas lire combo ya Wenge na on ngamta sana ngote. Pour les autres yo vendre si wana to so wana yo po yebi ko wana Blaise Mbonda. Mais Blaise Mbonda o china wana bana okete. Combo sera ki siksango na Wenge. Parce que so ngo utiliser net machi ba be achibe to mabe awera na ngate. Na koboya ngo mbala moko. Omran. Pour ngana ba to so na ba bete to so na mabete ba sa malamu pana nganga pela ki malamu pana ba. Omran. Donc il y a quoi combo ya bana OK. Pour ming so so tuna ba ngoto ngoto ke zo bosla be mission na bana OK. Tuna au lieu qu'il dit demain. Tu répètes na 10 heures nzala. Je go kanga mutema. Oki bino so bi mu li para nguba. Oki bino mu kolomo ala ndoli. Li para za ya Mungu. Mais visa ya Mungu ati ngani ga ya Mungu. Okati me ba pekisa ya Mungu. Ozo mwana. Tala ba passe na suko ba bino ko wana nyonso. Bola madame. Bola madame, bale madame te. Ni le madame. Ngana le dame. Na le dame. Oba na makolo lemsu longwa wana na kitoni mayar tiki tambo makolo transport ezate. Donc eza lokola gâteau moko boye, bani ba bwaki yango boye, mutazui na ya lokote. Soyo sepela gâteau na wazo bwa kona balaba. Et on ça vous passe. Alors, donc gâteau n'est qu'aucun détail. Donc gâteau on a avec les faux makoso pour tout le monde soit calé. Ce makoso signé ba pesa y kombo ya bana ko songa na lobani. Yo mo yibisa so makoso bino botika manda na bana o. Songa na lobani. Na lobelo te po eza ba mo. Na lo lobate bo ngapela kesa sambunda na sala bana o kinanga. Te pour ça na mikanda. Soit ça administrateur de l'Église, mais ça administrateur les 4 administrateurs. Donc via va payer sa manda combo ya bana OK. Il faut makoso azala jusqu'à ça do bazar. Lokola trois ba kufi sona na opesa combo. Yebisa na opesa combo. Ba 4 trois ba kufi. Moko atikali. Moko fa ndima pa signer. Pesa ya bango. Mais ce qui manda lobi nanga bonda ngana tiba na okete na fondation Lutumba pour combo ya fille asa ke loko ne fondation Lutumba wana ndio ko comprendre wana na ata u conseil na ndo yana ngana so abenga mbunda na ya singa na conseil na ya mais combo ya bana okete mais nos projets ya makoso uzani bon pour ko yana parce que apparemment il semble que Azoya Kalamini. Bon chef makoso azuboya azoya tepo apekisa mutla mutazui ngomba kufi mutla mutazo partenaire yeko pekisa ngote to seli ko ba musicien o ba yidi ba musicien bana OK comme j'ai tout base Kodé Mayala Dawa bon makoso la posa la bango baninga msusu ba usufri pe na fondation Lutumba me bazali bali otu bali na kati ya bana OK bana OK odemba bali bana OK pour tu ya OK ndeti ba nani ba nan ege ali mona OK autre le bumba papa ozui nani bango nyonso wana o basali bana OK odemba ometi bango bakimi na bango bakimi kombo ya bana OK mbate OK odemba to batu na libuma OK do bayi bana OK beriche bazali biso bakoko bana OK ya solo do bango wana bazali mais so tali ba musicien nyo manda zo betara bango na bita moko te na fondation Lutumba na mona wana za bakokololo te basate même manda pas zaite abeta kinini na bana OK ayemba kinje munini
na yebi nze mo ayeba ko to sala nzunzi na ba mafere album mo bo fere manda pa imba nze mo me ba nze na ono simba te mo ya fere mte simba nze mo ya nini tala via ça de personne nze bo fo sepe là so c'est succès donc tu au faut ça succès vous comprenez si on a on se va passer nze mo so tu au faut ça succès il va passer nze mo ba on se va passer nze ba zo ba nze ba on yo mais si ko yo degré ya vie vie sika bena bi frère beti ba on be ngam ndinga on a chanté pour faire une de elle voit pas plus de côté va bomi kule OK donc manda chanter na bana okazate donalisa libuso bateli buka pango ya bana OK manda zate atamke atamke mais babi nakata bana OK babi zela oyebi lo mona wezo lelo oso babi bana na bana tata moko o bakoko ya bana wana omona ba figure ba sele te kokana mais si otala figure ya ba musique ya banda wabeta est-ce que vesi mabeta Ibrahim comprendre mais soko kene msusu pana OK odemba omona na o bakoko ya bana OK yo donc zo kapena no Carlito azali Mandilo azali na bana OK odemba donc ngai ndem ta pesi ba courage ya olekala ba télévision ba bandodo basiko pour me donner na courage ya ndodo bate na biso ba do banga bango manda chante azali bon chanteur na yebisa ka yo manda chante azali moto yo so batie na vivre la musique ali wa pour travailler wemba mabe mais na niveau ya bana OK ay biso bana okeza okeza mo ebimisa ba père ebi sabela batambongo leti ba papa tendai nakata bana papa tendai bena kile bena ya oso beta musique ya Ibrahim ya so yemba aso bina na piste miso oye bani ko yoka niti ba Daddy Petrol yembe la pour la litoy na ngwa ba papa tendai wana bana litoy pour vena simana donc vani bena boazo ka lokola Daddy Petrol ozo ka lokola ba trahison mabele boko bwa kila kase meye mana bo yo yemba skundini oyi bija sala nje mwana liboso tokena ta tusali trahison na studio mta yemba ngoyaki madilua oyebi zia kena pane ayoki madilua yoki madilu abi madilu so kotete donc mta liboso yemba trahison za madilu za pa pe qualité na studio Madilu na studio mta liboso yemba de trahison za Madilu système via vanda li koye Madilu un grand chanteur mawa nzembo oyo ezokota ite aiko joie abifuna mikala pepe kali Madilu yembi ko très bien mais ba mawa yel aboro zelaté OK abibo na comparer na tala mawa ya pepe kale na ya Madilu omana so ya pepe kale le gaki mawa makasi ke Madilu meti la tradition ngi bimaki donc na sepeli na manda chant et na manda chante na fondation Lutumba au manda chante sali wala kombonga yi viatikila ki OK manda mais il semblerait qu'il y a kati ya bana occupé Blaise Mbonda zaki problématique ah oui zaki problématique parce que il semble que Blaise Mbonda songi makasi babi Blaise Mbonda songi makasi longoli sa batina bana OK nga ouais babo longoli sa batina bana OK des gens qui quand ninga salara boss abimi OK ailleurs bino botikali boss ça c'est ma comme c'est pesi minute botongi bosilisi allez pas yo ton boss roya boye obwaki ba bomba baninga ma yo moko bombi yo lobaki mais na bi longoli sa badawa oh ah bah oui il longoli sa badawa na lobi na ngina ndamba kenaka Brazzaville mais na lobi ngana za chef
comprendre et ça kotonga te via lobby lokola yo zali chef tikala na ba musicien o to na deux concerts ba ko beta samedi na Braza biso to beta vendredi na nini et ko tonga mutu te en plus mais dans l'époque on c'est quand même était bana bazo nga classe piaka ba misa bana mbongo te mais na lobby ezala ko tonga te so na tonga kai danger mais aya pa nangata to kana dawa mais yo on le sait c'est changé te ngala mo sai to que c'était pour vieux mora bengana dawa parce que yo funda ya à se révolter na si non ko funda mutu ya ndenge mususu to yo kana air ngamda tike lokola simaru siko via lobby na ngati kana na orchestre et ko funda mutu te bobeta concert wana pesa ba mise soliste azali mako ye otombrani soliste azali mo dawa mais ba tu sais ba tondi na salle toujours c'est la soliste a beta concert bo soki na pesa ki rapport pa ya vite ba camarade d'avis ba ki na concert wana to ba ko pesa ki rapport ye dawa ina 22h sur 21h concert à 16h to banda 16h 17h aïe la concert faut non normal quoi doit aïe ben c'est normal d'avoir mais il a coûté peut toujours bête ouais et pas moi c'est avec ça bon donc rapport on go na pesa te me vim ta benganga mais ta pesa rapport on a ça il moi ça fait non bref vient bengam non présent libisa non blaise on me ça la boy Roman so mon rapport bon faut ba tout le cas c'est monsieur Bosco so il y a la présence oui ben beta gabi oui présent na yoki et pas ya biso mi balé pour te ma solution no beta biso mi balé na ma solution e belé via itra ko balanga boy bestala botala boy mama na ye binyos mama sani wana mama ni wana bon mais na ko beta masolo wana dans les victimes na ko beta ngo pété ça na c'était pour ceux qui mu do nini na ko kepe mama papa le bi na biso boy na ke mama papa le bi na biso boy so mu na dina so mais ça na maté ça na maté et ça le ko ngo bengi ma cameraman na ye non tu sais l'émission na JB na 15h JB bana kwenda c'est là quand même ya ti 22h de au séparé on peut ça rapport pas bossé le balanga pour ceux qui ont rapport pas bossé mais il y a on peut ça rapport émission na on souté pour na tala mutu no bomu avant ça à 16h à 22h boss non c'est pas mais ceux qui ont fait rapport non présent papa patron na négocier là il y a des mususu vous comprenez il y a des mususu donc blaise mbotabi il y a le mot ça va te ya sala comme ça na sali musala ni sikisa lingwana vous comprenez lelo na face ka grand frère na ngajuna mbafu lelo na Congo tangenanga pour mon eza biso ya famille comprendre est-ce na bien na otuno est-ce ngo yebi ngo vanja yebi ngai na lia bato boni babinga na potraki awa makangu no kala o ande mais mamu na wolo mate e bele na poto oya kam musuku to côté mongwa wa na lembo ya passeport déjà na lembo ya passeport belé vous êtes tini bon kena na nini kena o sala passeport donc eza makila comme des grands frères sur Juna Mbafu yebi bana kena so sundola ba musicien kena na non sundola ba musicien non souvent ça ka décider asa elo ka danger il y a danger na lobi ya ba de match tout le monde a JB pa ole la balabala non au mon niveau problème na ya kini via kendaki mission na yi comprendre akolisa le côté si via kendaki na mission ya via kendaki akiko sala etida kebisa susu kotanga comprendre attends animation
Non. Mais obi vient qui m'a cassé la chic. À nous les premiers. Comprendre. Ce que tu n'as pas massé tout ba yebi. Tant musique et senga force wana parce que ce que je sais quand je anglais ce que ninga ko prise faut ce que anglais ma casse. Bien que na ba c'est tidia anglais wana. Pour nous sur produit. Ce que monsieur ça boule. Pour ça, tout ce qu'on peut leader, les autres, on a le lobby, on a bureau d'études, c'est ma paix, c'est fort et bon personnel, mais les mots terrain, mais il y a à son doute, il y a qui ce qu'a son doute absolument accueilli que ça la makambo oyazaki nangwa kana oyakanaki na vie nae funa sala bona sala bo loko ezaki nango donner la musique yaki pa na ye comprendre pour qu'il maille makasi na chiki yo na yo kombaje juna mto vient nga vandwana tanga comme un empire mayele ne ya chika ya bakisa sur empire que melengi les gens ne veulent pas animateur ba voyou. Ah, il y a moi qui s'appelle Mayele, on a dans le fombo Delta Force. Mayele, on a un mot. Mais les journalistes, monsieur, n'a compris la vie. Nous devons bien le fombo sur la team. Déjà la présence bouillée. Na regretté tu bobeta le sur le fombo la journée. Comprendre? Bobeta masolo na te. Pourquoi? Parce que vérité l'équipe en face. Non, journée ça niveau na bangoté, il faut respecter ça là. Même quand le fombo tu t'es mis boulem sur moi ça on a ninga. Oh. Donc, ngai na tembe na bo mwasa la nini. Siko na elo na ela manini ye. Hein? Bon. Elo nini yo komona bena no ye ko le kajuna. Te, ça m'a le gâté m'a ya no tete. On bote mutu bor na e. Na le bien data force ba yeba kitina data force te lelo data force mu sango le fombo sala data force oh data force mu sango yemo ko pepeka alobi bien wana sikoyo batu empire nge kabwana on comprend empire nge kabwana po tango empire zo kabwana data force Pepe Kale, dès ta force président dans les Juma. Pepe Kale c'est le fondateur là. Ah ouais, c'est une information après ça qui bino peut savoir que boto l'on pas le fond. Non non, son avec Kale. Il y a boto le pas le fond boté. Le fond no bon, so ka boto qui le fond nin. Mais tant Pepe Kale koufi, le fond no be Juna. Président quand ça peut ça qui est président parce que habitude on est allé qui ba président va la mingi mais ba yemba no ba mutana nsima. Ah car esprit bana OK car même esprit on a car et que na delta fait que yo za mukolo zo bana OK et parce que bon fait que yo za chanteur comme président na comme vice mais ligne les boules rien mais hier na lobia na créer ba business on te juna akipa qui était azuba petit na ye ya bumbo bateka ba kwanga kuna ombrene o ba tei ba mboka ba nini o ba gina data force ba gina njira kwanga ta ba komi na kini ombrene tanga ina empire nana pesa ki po ba do fombo la kini tanga utimboka nana pesa ki apesa ki nini wana c'est juna te lo fombo nyata est-ce que yebe lo fombo to yimuka na base est-ce que mutona ninga yote elle ko solo solo ba pas na talent tu talent za yite nga me meta talent za la ki nga me maki po bongo ça ngata ke mutali boso ko abeta bas oh juna kutana ki na ezaki lo kaka lo fombo bamusu bazala ki me amone ki yazaki na talent non mutu musu azali oyibi batu musu bali ane faut jouer mais comme c'est grave hein et chance net alors kasi yebe lo fombo zo chance pas juna ya chance na zo pas juna po ayaki na bilo na mboka ya ba Congo ya nini banzembo ya edila mwana tintu ha kene mesiga kwende kim ba bilo ko fumaki na so na mayele na ye po juna so to travailler il faut s'apprendre po beta kambunda ako botelo comprendre do beta ka action o ya so lo bala monoko na ye ba zo ni fu beti lengi wana
Moi je beta pas ya nani. Et pas JB. A une école de formation. Hein? Boa. Parce que Moussala wana ayebi yango. Juna contre Moutouté pour aller qui yo. Il faut se rappeler Juna le quoi ba JBT. Juna azali musicien pas pambate. Abimi combien d'animateurs à Congo a joué brevet combien de brevets. Les lots sur l'animation est combien de lengi. Il y a des animateurs. L'animateur sur Congo c'est Juna m'a fondé ça bango. Juna m'a créé bango. Bilo pas qui bil. Mais les hommes doivent bil avant de dire non. Viens c'est grâce nanga. Et grâce naïe. C'est ce côté. Yo so mona mutu wazo na mitaki kingani. Na mitaki mutu moko bwa utekibo. Yo mona. So mutu kaka ngai ngala nda tuna mbafu. Pe bato ba bia nda tuna mbafu ba grand animateur. Gomba Bill Clinton. Comprends? Pour animation et animation ndingi ba fila suba nono ba iraki atala kutala atala ko mama sekretari ki lengwana zebola mais animateur faut tellement position na yo mais yé nango donc animateur faut ba choka faut ça la combo c'est Jonathan il faut y ba kobina pe o la cri faut c'est la Corée o la cri nango comprendre c'est Jonathan mutaneng wana même l'état na biso. Faut féliciter. Faut féliciter. Juna mbafu. Si vous faites la soupe, l'eau va ça la siko. Pe à ça là est fort. Animateur, bah tu es animateur, animation. Bah nous animateur, bah ni. Mais alors on a classe animateur. Donc koloko ba chaka isu animateur te. À ça là buma yemba yemoko et simba et tekama. Donc aujourd'hui aussi à danger. Bana bakabona na Juna qui combien de voyages azuku ba musique ta jujua baki Cameroun bazungi ya Kenya baki ya Tanzania baki ya Zambie kasi yo mjori batiga ki orchestre mais voyager peut être après ça c'est comme mutawa tanga sanete ozo comparer mutu asa na bana nyoso na miki personne n'a pas parcelle. Papa. Oui, moi aussi, je continue, moi, mais moi, Juna, bien, Juna, on se met le pongo. Ah, bah, je me raconte ça. Kataka, po, oh, il y a ni nous, on a continué à la télé, on a fait un bogaté. Bon, bref. Ceux qui vont tirer une confiance en eux, ça n'a qu'à solo. Et là, on va tirer la rapide la chance, hein. Aujourd'hui, on peut se tirer le logo. Il y a la chance mingi. Vous comprenez? Si on va tirer le logo, on a la chance. Mais le quoi, peut-être qu'elle a tiré le logo, on a la chance. Azuli a bien, Aula a bien, Azara Poto, et nous ça dit ya ya. Vous voyez, tirer la. Ça comprend le Blaise Mondaza, défenseur et héritier. Défenseur et héritier et orchestre. Mais Blaise Monda, à l'époque, on a bien dit Poto, Bozongi, combien de temps de zongi, concert, moi faire à préparer concert karaté et tout. Le lot soit avec moi chef d'orchestre, moi boye, à une décision, à ce ça va ministère n'a pas mis tout cas. Yo et ça la ronde ni. Et autres là. Mais na bien, il va faire plaisir ming. Subabi ceux qui ont la chance en côté, par exemple, je peux pas jouer. Et c'est un celui qui a amené la musique. Je me dis que je vais te dire que c'est pas moi non camion bazo pesa ba au monde za fuga mais na moteur la Mercedes au biloko si ata ça la ndenge wana te ndo nzabe mutaninga za nango poloko nyoso nzambe poso nzambe albi kozana ngoto kozana ngote ata kutu kitukutu kwa pamba kozana ngote vous comprenez ata kitukutu ya pamba kozana ngote puis kana ki ayote soki kana ki ayoko zo yango nzambe alba te za yango pesa yi ata kutu na vélo
eza yepesa vélo donc ça basala makambo ya ndenge. Combien des années Blaise Mbonda aza en dehors ya ba orchestre? Bon, en tout cas pour kozala en dehors pour n'engana ça makambo na mususu. Comprends? Mais la côté de la musique était posée dans ma kila. Mais là tu peux tester studio, tu louer na tu peux tester studio, mutumo quoi, na olba kombote na salle, na tu sera 3 albums mikolo. Na beta là. Bon 3 albums mon l'excellent quand la télévision anda. Te yanga ite. Na kena njonzingi. Banjonzingi à théâtre tout le monde en ngo ezoleka awa eleki kuna yosko. Siko oye ya théâtre, eza ndenge mususu. C'est dans bungi. C'est des amis. Bah c'est des choses makala tout le monde va photo ba on sa photo. Ah OK. On a ces spécialistes ba njonzingi. Bana. Oui, au lieu de comme la banjonzingi, mais tant moi moi héritier pas pour recruter. Non. Héritier ouais ta. On a petit nangana. C'est héritier la ngai. Ba ministère mususu peut pas recruter, peut-être ada ba bina filer, ba ni na expérience no wana. Oh quand t'as l'orchestre mo on va savourer quand même expérience na yo. Pas le côté aucun naté. Merci. Aucune question à bien. Au moni jar nanga berche baba likinanga. Et ça a bêté. Le lot même Joseph Kabila dirigé Batata. Ah, au moins heureusement pour dans Zoloba. A dirigé Batata. Soki ndengile kinanga héritier watali. Tout petit nanga il qui nanga il fallait a commis patron sa présent na obengé sur l'équité l'héritier na obengé sur petité a commis patron faut que ça moto respect na OK nda quand même té banda ko tula longa na wengela comme pas LGBT comprendre mais azali pena présent na kati c'est jibempia ngana la ka ba istila ba mandiati. Bon, qui pas hérité par exemple au partager expérience non en bonda so qui a bengai abinanga ave c'est oui nazala mse mo barumba mo po barumba bazotu msu bazotu babilom msu yangote nana charanga na beta musique mona sala charanga banini yango le fombazo corriger ba jour hein yango le fombazo corriger bino yo ka charanga ona sango charanga iko na makabuje na basali sawana ngana beta kyango pour na kutaki na vie moko ataki na bantu de capitale grand batteur de vie mi coronson ngana sala ni fois batteur de kimikité donc bondonga na yoki donc ngana yokol moi beta ngana ka hérité za terre. Non, c'est faut que ça Michael Jackson. Na le bien, on m'a dit sur les bazar. Même l'orchestre Michael, hein, na obeta. Pour na yebi charanga na biso na yebi ba na yebi salsa na yebi ba rumba na yebi ba bas. So tu ba battre belin ba comme na lo ba na yebi nyangote. Tu ne sais pas bien. Ya mo lo ba Michezo. Équipe pour écoto Michezo. Mais ça na au soko tali ba partition au monde ba comment salsa, pachanga charanga, rumba, hein? Na livre musique. Ngala zela nomo. De la côté qui na soki chance oyo na kutana na papa wana, lever mi coronson. Puis na graphe na velonda, yem dans l'exhibition. Tu vois, na minzo vision ya Blaise Mbonda, et c'est les gars na kati ya biabana OK kaka non Blaise Mbonda ko OK na orchestre mususu te en dehors on a zakisha na wenge ayena bana OK ko sute akota ata pas héritier ata pas ferré ata pas fali pour l'expérience on va vous partager pour quelle raison na le bien bolingo oyo oyebi musala musique oyo to benga ngo mboka mususu grandeur des oboma te to benga ngo mboka mususu comprendre oyebi mo ngaka la poto ngaka la poto to yaka awa na nonon suna bu senti mo na 9 tala muta uti poto na 9 ngana ko banga ba pichona nke tandi na
Okozo ya misina bino ya mike wana boye bina bo. Ah, ne vient kena poto. Muso sote auto ya mikoloti. Makasi ya masa nga kene dimbala na bamputu. Ya masa non équipé pour la terre. Funa okuta okaka. Comprendre? Faut te répéter, tant que vous te répéter. Ma petite voix est bien au bout d'un. N'a pas besoin. Donc, combien de temps pour n'attendre pour la petite? N'a pas été pour nous. Soit à Bengana au bêta, et vous en avez. Soit foutu dans la voix. Là, non, il y a quoi aider. Mais pourquoi t'as l'orchestre rien? Le voix de ça m'a fait. N'a pas beaucoup de temps. Vous sur la télé peut pas c'est ça pour la beaucoup. Comprenons, mesdames et messieurs, c'est l'ambiance. Excusez, papa Langai. Nazo pesa un président JB Mbote Mingi, na président Werason, na sepeli mingi na obo seli kati na biso, mais musique ezo sezo, soki bino botiki musique ndengo wana osala bien te. Génération oya biso to beteki na wenge banitsembo yaki kitoko président JB to ki na ba liquide ba mulolo ba PDG ba nini mais bon mekana ko zo ça va bano ya meke génération oyo bêtise likito musique est sous-souté donc musique est baby ya ko beba na mboka dona génération ba na libino na sima musique est comme nous donc on va dans maman la bille c'est comme côté beaucoup qu'on fait dans n'ande on a moi c'est comme côté pour bêtise parce que bien bêtise n'a éviter la wenge to bana ko to bêtise na maman bêtise à on a té tout me calme ko changer ko benga na badinga wana bon on peut se na on ba conseil bêtise elle qui m'a casque en boka la musique ya congolaise ce que je bêta bongo en tout cas musique na biso ça les parties mon côté quand les qui sont comme musique tant que je vais te dire liquide moi ça zolela na sana nini po yo nyokola ngai boy moi ça zolela mais ce que comme ngandingo dondingo ni mwana bosa et ça veut respecter donc il faut que même ministre de la culture mais il faut babilo quoi fait bima il fait le cas déjà qu'on attend toi le ministre de la deuxième république avant Mobutu François Saré le komoko ya bêtise ba contre la prison pour les musiques comme la bêtise à niveau wana ko bebisa bazo bebisa bana na tuzo bota yaka kama na ngai te bana na biso na yé mom dazo ba bazo sala ba cri ya salité wana ozo mona te sa bête totalement tozo empire vie bêtise juna mbafuga frère banda ki na empire c'est juna bingwan botsala bola kisanga das ni abina ya salité to clean animation ni na sala ya babe et malo ceci au bala ozoyo kadonga eza na tina nango na bala na tika yeme mayo na nanio soki ko bala ba ozo comprendre c'est ça animation dans mon non eza na tina nango mais siko le komi musique comme na mawa ministre de la musique la délai dossier très bien ezali soni mboka album ko mabongo te ça et les kana la censure jamais pour que la musique avoir au bimisa album no fait les cas ba yo ki yango so c'est la bêtise ba kangi yango so c'est la bêtise te ba bimisi yango lelo tout na ba film sous na ko ba kombote pourquoi ko bilisa ba musicien na ba danseuse na ba caléchon a ko bilisa ba danseuse na ba caléchon pourquoi vient mon kolonde nywana ezali soni na mboka bolo de la dossier malamu botala ba clip yo ba tozo ko sala tozo fana na ba mama na biso tozo fana na ba ndeko na biso musique lelo ba fille amike ba komo ko bina na ba kaleso ya pamba devant famille donc so ba te clip mutwana mutata mukolo ayiba mbasali aza mukolo me ayiba kambasali mais aza na bana donc so ga melaka noa mekala ko dimne noa asana biloka balamu biloka ndengo wana pena no yekile bamboka moko boye babitela ba congolais ne banka mbosa et ça so
obeta musique bien papa beta musique bien banzimuna kitoko salaki soki na baseli na yo wana kobinisa batuna bakaleso pamba oui baza badanseuse bakobina mwa eloko moko boye bakola te mwa eloko moko mekaleso ya pamba pe mutanga zo abalisi njoto na ye na simani nyonso azopesa ye tata azobeta maboko ata animation no to mekala ochange yana singa na président JB bo mekala koyebisa bavie na bino wana batikala makambo wana ezali soni ya mboka donc ils sont là non mboka oyo bato bamisa wa Congo bamisise batanga te bazali bébé mais sagesse Nzambe fait ça là même chose c'est la classe américaine moi sagesse c'est ça na pe ça nga soni bino ko niveau la classe américaine ndengo wana kaka baba bêtise bo tout ça mo sala malamu bozo sala clip lokola bozo sala na hôtel boy ça clip te bana bakoli tout ça na bana ata tete la bazo ko sala bo pesa na ba conseil na no bomona na no ba kuma patron bo pesa na ba conseil biso wato la bambonga mona bino te ya kapasi bo pesa na ba conseil na niveau musique na ministre biso en tout cas na félicité mingi président Ferré en tout cas oyembi le Juski do bato kosanaka ozo comprendre ya histo na beta ki ya wala ozo comprendre na yebisa yote yoka banzembo na salia et asali te banzembo Juski o Juski yemba yoka Ferré na interpréter bo yoka ninga yembia yozo mona ndeli ozo mota la musique sur Juski yo batira ko orchestre lamsa simo ko kate ozo comprendre on te faire la musi Juski na famille ya Juski so atalibo na ba camarade ya Juski ba papa tende no mwana ayembi Juski est-ce que mwana banze ba Juski fait la zui ba tati ba mitaka la bobina na nzema mkuru ndengo wana ata mjala simetara obete mbata Juski on tomba obete mbata mais na télévision mingi carré musical na yo banda to obi mutaka na VM komso ya kautala biso na kautala vis maro faire à côté et côté la vie na palais j'ai ici nga bibes moni faire nga moni alobi chanter oyo en sa carrière la mulai pour ayebi OK nga so yebi ko yemba dina so yebi ko yemba te donc via tikala pena donc so yana ba ina mkoso so ba pesa ki faire ngi aliwa wana ngana ngana beta so na tala ki niveau autre ngato kende lango po manda sur la grand chanteur mais donc ndeti ba balazayi ba masuwa ba nini to beta onde mais pourquoi conseil wana Blaise Mbodapé son cas spécialement na Jiben Piana na Weranson bon na pesi yango parce que bon biso na porte beti okese moti na yebi génération ebimi bazo na ndel ko na bango ya robinza mitakala non bazo na ndalo ko na bango maka jiba sala kiboy wera sai bonga pe fona kota OK comprendre mais oya ba jibe basala ki yango so mona dongo pour batanga ki ba yese bana yese tango ni yese ba bana ba kondia mais oya lelo yo e baby donc zo mona tsunga zo beta musique zo mona do musique zo kende ya peso ki sabu yoka ba likide yoka ba kine bouger zo ka ntembe sana sens yoka neti banzembo ya kaske nanga na ndenge ya bisanga soki pe yo ndenge ngao tu yo nzembo ne oyo bi par exemple na sens te mais banzembe c'est beli desini c'est que vous avez facilité au temps la bisote mais bino ba journaliste bozo faire monter botela ba télévision bozo est-ce que biso o za na sens biso ba journaliste to pesi yo mokoti na lobi na kolobate bon na peso na moko o dans ce bina na ngongi ngosini ni ozo bina wala bina das bina mutako bina ba mona bina tata moko bina moko ngongi ngo botela bina ça bien sonne et ça sonne bien ça musique donc na ba musique ba na vie na biso musique abete non ngana ebite na tanga na comment mutu te
yemo bena tanga attaque tata musique ya bien ba yemi na ndeko na mwasi musique za malamu ba yemi na ndeko na mwasi musique na ngo bien mais eko beba kaka tanga bimisi ba danser wana na ba kaleso pembe bana ba za na droit ko bala ba sa te mbula ko koko na ba tie ba za pa ya mutu wana non mobali moka ko ninga ina bona bote na ye atalita ina ye mais ko ta yango yo mutu alukula ka pesi na ngombongo yanga ni mona mutakala mutapesa mutaka mbonde est-ce que ya obala ye obala wonyo swana non bana basi bazali oyo nsoto ni ko mona pampa ata kutumona mobali ko no chemise na yo boye devant ba public ya monde entier mona ngo non ya so so mona le msusu moko na ko mona susu na Congo kakao abinisi ba danseuse na éviter il fallait pas faire ce bazar na mboko il fallait pas ça parce que battu ko ba faire ce mara sur le cambo donc tant que ya atali no lati okota te abani ko yebisa yo tala o za orchestre bana mikete sabu osombra mitoko beta musique ndengwa tinde konanga to bana musique ya kala bana ba freeza tilelo bana ba yuna bakaleso to sana bana na ndako bana bazotala ba télévision makambo ndengu wana bato zo bina torche ni batata mikolo eza soni mingi na mboka na biso eza soni mingi na mboka na biso qui conseille Blaise Mbonda Nkosi balobi yemo lokolo bana ok kotoyo wenge aleki ba koto ba parcours wana za sali yango donc apesi bino conseil par rapport à la réalité la musique na kati ya République démocratique du Congo. Blaise Mbonda mot de la fin par rapport à l'émission de Michel Lelo. Non émission de la kitoko mingi oyo akomona bon mais nazo sepela na sepeli mingi na émission ya Lelo na ndenge leki na grand frère na Juna na pesi chance album on a essayé aussi pour user déjà pro na yebi bilo zo sala kuna pour kalami jo la terre déjà la yebi déjà comme déjà na fin pour analyser bina cantif oyo bombisu go bato pour ozo sabatu na nzela animation zali nini pour mutunyo sazo zela yo oh non le président Juna kenda wa non abazo zela yana sey bango baso batuninga na efsa bango biloko ya malamu ya la capresse te pona olia yango do Juna zo sala biloko moko malembe po bolia soke beli malamu te boloba bato wakima na restaurant yana efsa ngo bozi la biloko ya malamu ezuya bolia biloko bela kitoko boko yoka album Juna kala tezo bima me bato bazo ko comparer na yo ve maîtrise yo sa mutokolo bana bango te mais na charger na ba d'ailleurs yo sa mystique mutongo jusqu'au yo azumi loba na Juna est-ce que on soit na sapato to na pantalon ba pantalon ba Congo ezali ba pantalon ba Congo ya différent pantalon ba Congo ya poto ya tisimo côté oyo tana ba pusher ba makala côté kuna bon on est allé yote boko sona te fotala ba niveau ba ko sona na bango ndeko jo sona te olo ba répéter mais na pesi merci nzamba sungayo asunga bana na ngai bali kuna na poto asunga madame na ngai Chantal Bukasenga c'est meki na ninga mingi bobo sala kaka nzambe te toujours kaka honneur na nzambe yem tozo pesa biso bapema ikosala biso esengo nyonso pesela na famille nyonso mbote baninga nyonso Kennedy Mbala na Baputu diable Kennedy Mbala na Baputu moni masano to koma ndeko amasa esengo mingi tozo talela ndenge mokeleso kende kala mingi te na zo na studio grâce à Samabi homme fort Samabi bato mispa mbongo balikuwa ba Samabi jiga
Le roi Basamabi. Ah, donc il y a un Doudou Makolo. Non, Doudou Makolo, Aza Pirnga. Donc, Batozo Simba na. Batozo Simba Ngai Bango. Comprendre? Na Paris, l'outil à Fandouana, Chomoni, Bamissenio, sur le Smarongo. Donc, là, ça déjà un album, mais aussi là. Là, déjà un studio, quand la militaire, ça n'a pas moi aussi, là, ça n'a pas. Il y a Nadia Ochudi. Nadia Ochudi. Nadia Ochudi. Nadia Mwasi Kitoko. Nadia Bongana Wolo. Yende Mama Yandakwe. Nadia Botama na famille Kosie. Noko na Esabu. Noko na Echunai. Donc, baiser bébé. Na pesina ni jikana ni. Doudou Makolo. Doudou Makolo. La passion bote mingi siko zali kanisa bien samabi nazo c'est la kaka ba premier studio on a ofutanga ba studio langa na bisango. C'est bon, merci beaucoup mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission, mais avant de vous laisser, je passe mes salutations spéciales à Edo Biebina, à Christelle Luzolo, sans oublier William Luzolo et surtout Adrien Touzéo depuis Birmingham, Blaise Mpanzu depuis Birmingham. Donc mes salutations spéciales à toi et à toutes les personnes qui sont fidèles à Congo Mokili Télévision, spécialement à Historique Culturel. Donc nous vous disons un grand merci parce que vous êtes fidèles à nous. Nous vous disons un grand merci parce que vous continuez toujours à nous consommer et surtout à nous donner vos suggestions. Et un grand merci à celui qui est derrière la caméra. Donc un grand merci à l'équipe technique de Congo Mokili Télévision, spécialement à Imak Makengo qui est derrière la caméra, Sims Essele, bon séjour à Kinshasa, et sans oublier celui qu'on appelle l'ambassadeur de la solidarité, Ado Yue. Mes salutations spéciales à toi aussi, et à Nel Kaba Fossette, et surtout mes salutations à Capriske Lokoa de Management. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. C'est ici que nous allons vous dire au revoir. D'ici là, portez-vous bien et on se voit à la prochaine. Shukran. Plusieurs projets de développement sont à l'actif du député national élu de la ville de Bukavu, Didier Okito Lutundula, pour cette année 2020. Proche de ses électeurs, le vice-ministre de l'économie nationale a porté sa contribution dans plusieurs domaines de la vie. Dans le domaine de la santé, alors que le monde fait face à la pandémie à Covid-19, Didier Okito, à travers la fondation DOL, a procédé à la distribution de 15 000 cache-nez aux habitants de la ville de Bukavu pour leur permettre de se protéger contre le coronavirus. Il a également organisé plusieurs séances de sensibilisation contre cette pandémie. Des outils aratoires ont été distribués aux habitants dans le 56 avenue et des séances d'évacuation des déchets ont été organisées dans différents marchés de Bukavu. Dans le domaine social, la fondation Didier Okito a apporté son assistance aux victimes de plusieurs cas d'incendie enregistrés dans la ville de Bukavu. Ces de Nyamugo et de Founou n'ont pas été oubliés. Au chapitre des infrastructures, les ponts Wesha reliant la commune de Bagira à celle de Kadutu a été construit. À cela s'ajoute le pont Rukumbuka reliant Igoki à Nyamiera, le pont reliant l'avenue Tchaï et l'avenue Igoki, ainsi que le pont reliant le camp Bien-Aimé à Essence Major Vangou. L'escalier de l'avenue de l'hôpital général a été également construit. Didier Okito a également apporté sa contribution dans la lutte contre l'insécurité à Bukavu avec l'installation de projecteurs solaires dans plusieurs coins de Mohungu et de Nyamugo, quartier théâtre de l'insécurité, pour permettre à la population d'avoir accès à l'eau potable. Le vice-ministre de l'économie nationale et patron de la fondation Okito a également construit des bornes fontaines à Kalingira, dans la commune de Bagira. La belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Didier Okito a apporté une fois de plus sa pierre dans le développement de la province du Sud Kivu.